Papa Simba Siko. Yamana mutume kwana. Yamana mutume kwana. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. C'est mieux de savoir que vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre de partout dans le monde, de très chers abonnés de Congo Winner Télévision. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Miliki de la presse congolaise, autorité morale de tous les chroniqueurs de plus de 143, descendant valable de Zakari Bababasse. Merci Naba Diaspora, nous sommes Bozuli Bakou, Yoroko Tabiso Nabanda Kunabino, sans permission à travers votre émission Tolobela, retour de Miliki de la presse congolaise. Merci Naba Ndionso, Obokomela Kingaï, que Miliki de la presse absence sinon Congo Winner Télévision, Tozali. Donc cette fois-ci déjà tous sur le terrain avec force votre humble serviteur le de la presse congolaise Moutapé Sarabino d'information à CRP à source tous déjà sur le terrain. Merci de confiance et de fidélité. Un grand merci à Mami la Cléopâtre, moi Saleki Ngolona Mwindo, Madame Sarah Kabunji, clin d'œil à toi-même, point pour tout. Merci aussi pour le soutien. Un grand merci aussi à Olga numéro 5 qui m'a ADN depuis Canada. Merci pour le soutien. Topé Simbo Temingi à l'international et Janice S. Moi, c'est mon préféré. Un grand merci aussi à Junior Matalata, la garçon de Bruxelles, Infinity Fégil Vassimba, j'étais sali. Prédence à Topé Simbo. Un grand merci aussi à les patrons du collège Saint-Paul School, mon vieux Popo Diakano à Luamba. Donc, merci pour tout, merci pour les soutiens, mon vieux. Nalingio Minginjili Bomoko. Donc, un grand merci aussi à APG, administrateur, promoteur et gestionnaire APG en cycle, mauvais je suis Takataka Lindala, l'Anchango, patron du collège du réveil. Un grand merci aussi à Teddy Foka, garçon référence, Topé Simbo Temingi na Betty Mwamba, Betty Mele qui depuis les États-Unis, ma deuxième maman, donc à la fille de ma mère. Merci aussi pour les soutiens. Très chers abonnés, le théo sur le par rapport à artistes et musiciens de notre pays au nom de Ferregola, les padres, Nika Boroni, Namoto Yambo, Jésus de Niance, les patrons de Gen 7. Donc RDV Kande Tolobaka, l'actualité nous oblige, le 24 juin. Et puis qui s'est mis aux ans, bisonné sur photos dans le stade des martyrs. Toyoka la bonne musique, il y a les padres, donc il faut soutenir. Musique Yambo Kanabiso, Mokoya Bayembi Yambo Kanabiso, dans le stade des martyrs. Toyawana, to soutenir Ferregola, les padres. Le 24 juin. Le lot que je suis par rapport à Ferregola, par rapport à frère Nepe Sosofali Popa. Ferregola, tu es solo la ligne, tu es solo la voyage. Analyse tout ça les analyses vraies, tout ça pour te contreter, mais tout ça analyse où ils a vrai. Ferregola Atsigaki Mboka depuis les... Aujourd'hui nous sommes vendredi les 9 Ferregola depuis les mercredi Azaki Sonabi sauté Aza na États-Unis na pays ya Bajani Boyemba na pays ya Betty Mele qui Betty Mwamba la fille de ma mère akendaki kosala kaka musala mais et là on moni moi jar Ferregola na concert le 24 Ferregola na concert le 24 le lot déjà tout ça le 9 jour J-13 si je ne me trompe pas 13 hein? 14 ou 13 jour J-13 Ferregola a voyagé dans les musiciens baké États-Unis. Ferregola tu dis que ça fait un bail à voyager les sous-soutés dans les musiciens baza bien en zala ya poto. Malgré les pays Afrique, les musiciens qui voyager, qui se produire bien, mais dans les pays Europe, les pays Amérique, j'ai essayé voyager moi kala. Tant que tu regardes solo il y a j'ai essayé qui des États-Unis, bah tu belé pe ba confrère na biso belé ba concert belé ba c'est là qu'on analyse est-ce que les musiciens wana ba décevoir Ferregola té puisque il fallait ça la côte après concert de Ferregola à même ba musicien na poto mais avant concert ba musicien ba ke poto ba musicien o ba kenda poto kala to traiter bango ndeni to bogo kanisila biso nde botia biso ba commentaire na siwana merci na ba suggestion na bino mais toujours ça analyse est vrai puisque comme on a bateau ba voyager kala bazo occasion de voyager na pays ni sous États-Unis. Ndeti biso na part na biso analyse de ça qui na confrère na ngai IGF de la presse que j'ai salué à passant Ferregola fala mi misa atana Afrique du Sud soit na Guinée soit na Sénégal bakende koza ata internet kuna mais combien ya États-Unis
Tu as bien mis ça congolais de Bavivaka. Tout est au monde dans la maison mère par président Wilson Igwe que j'ai sali Londres. Tout le monde des musiciens batikalaki. Kafero nande on a biso chinois. Tout le monde peut sous-sukuna na latimi wate pas président resté watanabe France wana bakendaki des musiciens sur batikali. Merci moi na drummer na biso koba. Ce qu'il y a Gen 7 ba mission ko d'orchestre ko ndo voyager mais est-ce que Gen 7 va voyager moi kala est-ce que faire rigoler les padres réfléchir bien pour même bande ko wana na États-Unis so ki ko na bango voyage États-Unis fallait ezalata un mois ou quelques semaines après concert ou bien un mois plein ou bien 2 mois après ou bien 2 mois avant concert au même ba ministère ba ki makina pays on sozaki na pour ça mais comme il y a ba jour pour un concert il y a ba jour pas bien cette voyage qui poto bravo l'artiste fait rigoler mais réfléchir poto te ko mona awa ndeko na biso ken ki peut ça qui analyse ne zala qui vrai ndekar ba mise belé ba que Gen 7 entouré na ba bureau ya bien té Gen 7 entouré na ba bureau bien té mais biso to yebi que Gen 7 entouré na ba bureau ya bien na ba tamayele lokola ba tracer les a ba DG Polo bazana baza ba tamayele mais le ronde ko ga ko bon maman muké par rapport entourage musu pezala bien té l'entourage pour réfléchir bien pour Gen 7 et voyager et que des États-Unis Gen 7 et zong la biso na Kinshasa ka pour tous la bonne musique le 24 juin ngambo mususu faire rigoler nga prouver que YPF voyager na ba musicien ne te monaki ba musicien ya président Fally Ipupa ne bazobeta ba kwenda futuka ba les retour donc ils ça la fait côté on a moi et on appelle les padres n'ingé pas prouver que ça les padres à même ba musicien aux États-Unis toboité bravo l'artiste. Est-ce que ba musicien ba recevoir les padres te biso dozo tuna puisque bazana nzala poto ça fait bail ba voyager les sous-sudé. Donc, les musiciens fait rigoler ceux qui bousent la nangaï, place dans ce bozali, chef Marc Aouzi j'étais sali. Donc, vous décevoir présidenté, Bokenda qui Moussala, Bozongi la bisopé à potos sur la bonne musique. Pour le lot, sogar d'amo des musiciens batikali aux États-Unis. Répertoire au déjà bakangaki ou bien au barokanga. Et puis ça les padres, mon bilinga. Malgré ça les padres, malgré ça Jésus de Niance, malgré ça Moyembi. Mais il est monté mon ça la baker. Yemote muto yemba ba vocal nyonso yemote muto robina yemote muto robwaka dozala batu o ba ko jouer ba rôle wana parce que bato ba jouer rôle wana bozolanda biso faire rigola pose la faire rigola akima kité na poto so faire rigola kimaka maison mère na poto ne le to bi faire rigola te ne le Gen 7 to bien monté so que poser retirer atanabi akima ka maison mère na poto ne le la team to bien monté donc ba frère bozolanda biso bozakuna na États-Unis vous décevoir président vous décevoir peu mouvement te pour mouvement na bino vous décevoir ya ngote le 24 juin dozana pour cette monde na bilongi wana nyon se voyage qui Toki effectif faisait sur 18 personnes puis si moi président la 19 donc et ça déjà est belé tozana pour ça 19 personnes wana nyon so bozongi la biso na Kinshasa bo pesa biso la bonne musique auto rozala nango pour ça pe auto zala nzala nango kokima na poto et ko lo bateke a gagner vie et ça ba mi c'est belé baza ana Kinshasa ba vivre mieux que les capes miso baza na poto donc toyende ko benda ba musicien les pas dramatoi faire rigola zala faire rigola pour akimate na poto donc bande ko wana président faire rigola même bino na poto ala risi bino États-Unis na bokomate à travers musala na bino bien sûr bravo les gars mais boye ba peke départ c'est salami wana mbongo ebimi oyo bimi sata infraté pour voyager alors tozong c'est la peine de ko wana o même biso na poto retour moro ya bien ayima yimate mutu atikala te Gen 7 tozala poso na bino nyonso bozongi la biso ana capital mutu azanga te donc epekisa miko kima na poto Junior Malaïsa j'étais salé Junior Babachi merci pour le soutien mutu akimate na poto pour rebebi sa répertoire na ngambu mususu par rapport ya ndeko na biso roga
Yangambu ya Brazzaville to moni pe ke mon nungu ndenge yake roga teli baya roga batindi roga basalie roga bazawa pousser roga boy mes frères et sœurs roga za musicien ya plus 42 Ferregola za musicien ya plus 43 tous en deux communes différentes mais tous en deux pays différents. Ata roga bi orbite le 24 juin na Masamba Débat za stade de martyr te Masamba Débat za stade de martyr te bagolwa botika ko boma Ferregola yomoni misana ba entourage ya Ferreza mabe papa ba makambo oui ngakutu no sepela roga ata libaya kuna le 24 juin na Masamba Débat Ferregola na Gishasa à tout à l'heure de Congo ni ne gagner. Mais moi je sais que c'est Congo Kinshasa qui gagne. Pour ande sika masolongo banda. Mamba roga bayaya pardon ba gauloise ba radiateur to betango kara. Et inde le sous à Didier Lacoste c'était libaya na municipal ya Masina na Changu. Le 24 juin na municipal ya Changu. Ya Masina plutôt. Bagolois Batomboki. Président Fali Poupa, les jours concernés. Artistes et musiciens, mon père Liban, comme c'est le Scram Poutine que j'ai sali à passant. Les mêmes dates. Na Imika. Malgré Zalaki Mombilinga, qui pour foutre un bon on est en retard. Bougumestre Zalaki, Accordaki Pena, Makambango et Salama. Mais ce qui me paye à salaire déjà, la démarche n'est pas avant de donner tout le monde à payer. C'est le Scram na Imika, un Arabeta, il fallait pour passer Zalaki na stade de martyr. Ndeni toroye ba grandeur ya Ferregola, soki Didier Lacoste a bêté na municipalité. Ndeni toroye ba grandeur ya Ferregola, soki ndona biso pe toki azana date le 24 wana Gaz Mawete si je me trompe pas. Gaz Mawete bablo mo bon. Azapé na production le 24 juin. Bagoloa bobeta kara. Tout le monde a ce que Bagoloa to l'équipe batona nyoso ne belé. To ya to belé to sa stade de martyr. Nanga moupe ya président Didier Lacoste. Ba fanatique Didier Lacoste. To ya pe belé to la sake to l'équipe bango kuna na belé to ni sa municipal Masina. Ils ont une concurrence, ils ont royal, ils ont bitumbate, ils ont guerre, il y a STT, ils ont bon batu, non, ils ont musique. On a une force à faire rigoler. Attends, mon torbet, il m'a fait rigoler dans stade de martyr, stade du Wana batu, il y a des fanatiques qui a fait rigoler. Qui chasse mon bimba et il y a le 24 juin pour de soutenir faire rigoler. Impossible. Pour stade du les a 80 000 places. Soit débordé, tu comme abandonnant, tu vas 100. Alors, qui chasse na capteur de Zana, combien d'habitants? Est-ce que Bisson se fout de pas faire rigoler? Non, je ne pense pas. Alors, parce qu'on doit faire rigoler à fort. Ce que Bagoloan de tout yawane belé. Toti cannabis mamboya Didier Lacoste Zalibu. Pour na moni, bandona biso ba léopard de la sable na pesi bino mbote mingi président qui dit musée qui dingu bambote na belé na moni masana ngai roi ou depuis njili donc roi. Léopard de la Sape ne tombera jamais, force à vous, donc jeunesse ne tombera jamais. Namoni Léopard qu'on appelle son mbilinga, bon on va faire rigoler la bango, bazo finga Didier Lacoste, oh boy. Non pour baza ba fanatique, il y a Jane City. Donc bon ça la promotion pour côté la promotion, il y a concert, il y a fait rigoler jusqu'à présent, on a peut-être promotion mon retour est fort. Malgré Babandero les hommes, tu as bien mis ce salama, mais tu as bien poussé la promotion. Tout le monde a déjà que le lot de les 9, tout est qui déjà 50% bien 90 ou bien 70 ou bien 80% déjà il y a des billets. Que tu auras tout ça à maquiller na internet, tout ça à maquiller na Facebook, ma belé. Tout soutenir artiste. Si on soutenir artiste, il faut faire un anniversaire non. Adversaire faut azalaka pour la qui sa grandeur na yo. Son adversaire azate nini la sekayo za munene. Faut adversaire azala. Adversaire faut azala. El Gradino you la Seigneur, je te salue, merci pour le soutien mon frère. Donc il y a Bagolois. Tout ça la promotion est fait rigoler ce qu'il faut.
ndenge orchestre eza libanda mboka Kinshasa awa totikala tokanga maboko te bagaulois na bagauloise promotion eleka maloba nebele babillet tekama o babillet VIP o babillet simple babillet fou etekama yango eza moko olakisa ke tozo soutenir artiste na biso. Suis pas des quartiers latins, suis pas des maisons mères, suis pas des Kitira Pays, suis pas de la Team Wata, mais je suis chroniqueur congolais. Faire gola zobeda toko ya to tamato sinabiso Congo Winner Télévision. Fallait pour zobeda to ya to tamato sinabiso Congo Winner Télévision. Donc nyon sonné zara musique mboka na biso to tsango likolo. Na London de konanga Prince Bakali depuis Belgique. Pour nani kaka faire gola. Pour nani kaka roga. Azo date le 24. Batindi roga pas misemo bakende robeta kuna na Braza. Oh, Prince Bakali, qui a dit ça? Ngana landara yo trop aux frères na ngana linga ko mingo sala musala bien mais so ozo sala analyse. Faut sala analyse moko ozo la sa ke yo oza professionnel. Faut sala analyse moko ozo la sa ke oza professionnel. Donc place wana ndeko na ngai na mona epenza ke olobaki mwa mabe. Olobé mwa mabe par rapport yende on a biso roga za congolais kinoate roga za brazzavillois azana ngambu na bango aosa musana na bango kuna na ngambu na bango. Vous comprenez? Le Prince Bakali, to soutenir Ferregola na ndenge moko bien, to soutenir Ferregola na Bibebu karaté. Merci mon frère, confrère Mathieu Bonch. Ce qui te le dit que Ferregola a limité tout le monde a concert nyonso où ils ont les mêmes journées où ils attendent ngamba Brazzaville où ils ont na Kinshasa to komona na biso makasi na yete to komona na biso ki le padre na yete to komona na biso ki Jésus de Nias na yete biso peza doza na pose ata mutu mise musu pa wele biso peta na imika wana ensemble ba musiciens nyonso on a mona ki non, c'est l'analyse. Ah, na bossé comme journaliste wana. Soyez tout solo lango. Date ya le 24 comme eza date ya mutu nyonso. Eza date ya faire rigolate. Eza date ya mutu nyonso, eza date ya congolais nyonso, eza date ya artiste musicien nyonso. Ouais, eza na production na ye le 24 à bêta. Moi je pense pas que bagolo ba kende na bakatanga ba Brazzaville pour ba roga je pense pas que bagolois ba kende changu kotala musicien na biso Didier Lacoste pour ba soutenir je pense pas bagolois ba ozaka na stade des martyrs pour nous soutenir Ferregola les lois faire stade des martyrs on peut célébrer bien de wengela musiango quelque bana appelle ba grandeur tout le monde qui wengeza qui on a plein musique 10 sur 10. Malgré seulement moi mes gars m'ont bêtisé mais c'est bon. Oh bakulu tu on a basalaki bravo. Tu es le ngambo président Fally Ipupa. Bravo. Tu es le ngambo président Héritier Watanabe. Mutem azozwa pourcentage na selon makambo ya saki na stade des martyrs. Héritier Watanabe des albums stade des martyrs. Fallait pour pas carrière 2008-2023 à BT Stade des Martyrs. Président Félix Oazé Kwapé, tout le monde a été libéré le 12 août. Le 12 août avec Kitira Pays, Bison surtout on a pu soutenir pour la musique en boka. Pourquoi pour la Kinshasa na Congo la biso ezalaka musicien na zobeta tout le monde a payé ba fanatique ya ba musicien misusu ba yepé ko soutenir artiste wana mboka na biso. Tout le monde na États-Unis ezalaka mission na moi rando penda mais tout le monde ceux qui disent qu'on est bimi to yebake waleki wana à partir ya été que li na bango ndenge ba bonné na bango ndenge ba fanatique na bango ba consommer disque na bango mais na Kinshasa ezalaka na Congo tout le monde
ministère na ministère boka na de na ba fanatique azo finga président ya mouvement mususu Makambo eka buzara il faut soutenir ministère la yo somba disque na ye consommer disque na ye eza ba fanatique belé ayebi ata 3 chansons et albums na bango te uti obimasika avant nous obozo soutenir musiciens eza na ba fanatique musu bakulu na boli misanga po dina mwana donc ça la violence mo boye na musique botelemeli Didier Lacoste trop bagola botelemeli roga trop bagola botelemeli na monagi faire gagner la merveille asalaki publication mo président Fally Poupa le 24 juin on a ozala na Pullman non on est vraiment fake news donc le 24 juin président Fally Poupa zani na production tena Kinshasa quand même le 24 on a peu tout moni on a biso non sibi ya zape na production na Belgique si je me trompe pas kasi bagola to ka tape kuna ngamba Belgique to pekisa non sibi do bagolo toza na posa que date on a le 24 ça va faire rigola et ko la qui sa force à faire rigola te ngaku de ça ndeti ngana par na ngai et ça la nga bien sûr na moni le 24 na ba concert pe betami to mo stade des martyrs et tondi to robete l'artiste de faire rigola maboko pona nous to moni te banda ba stade ne banda ba stade ne bandi bongo misemo azo beta na stade des martyrs misemo so te libaya moi quelque part à part ya président Fally Poupa mais et rataki na ngopé et pas c'est le scrum Poutine et rataki batunion so bazobé dans stade des martyrs bazan bona ba adversaire té alors total la force il a fait rigola le 24 totika Didier Lacoste abeta na na municipal na ya masina wana totika Gezma wete abeta na ye na ni sope na chaque suka abeta soki wapi to monaki azana production et puis le 21 le 24 wana yango nde toyaki tosisama mutuma moke tosolana bino bandeko na ngai ba très cher abonné na biso Congo Winner Télévision donc bomonaki ngate kandi no tebisa bino début a nzote ninganaki moke mais cette fois-ci déjà tozongeli boulot na biso déjà ndek bino bolingila ngo milieu de la presse ya bino pesa bino information à source tozawana affaire Fally Poupa avec ndoya mama kenana ye biso mambo eza penda privé to kota ngote mais na musala to sala ka biso to ebiso ki makambu likambu ekomi médiatiser eza susu privé te likambu ide na média ekomi déjà batu nyonso to moni batu ba condamner Fally Poupa batu ba condamner mwana batu ba fingi mwana batu ba fingi président irresponsable batu ba fingi su mwana kuna boye tata na yo boye tata na ye mo pa le question émission ya confondre biso papa mo pasula a lobby nini esalaki ye akoma tina niveau bongo na mwana akomi na ye complice na batu o balukaka bakitisa mutu ya tata na ye na bato oyo balinga bakisili sa carrière ya tata na ye premièrement place wana na condamné président Fally Poupa puisque nga mwana nga na boti na koki kondima te azala pire ba ennemi na ngai phrase moto baka ennemi de ton ami c'est ennemi l'ami de ton ami c'est mon ami sikoyo ami ennemi ami nanga azanani ennemi nanga bosko mwana onga mona boti akende kosala associé na bana na batu o bazoluka carrière ngesila donc atanga ata yom dozotala nga yom dozotela biso ba commentaire wana na se o sepela na ngote mutu na mutaza ndenge aidika kabana na ye mutu ya mutazana ndenge aidika kabana na ye mwana ya Fally Poupa ande kotanga na France asala gaffe moko balo yemoko Fally Poupa alongoli na France aye kotangisa ye n'internat na Kasangulu jusqu'au niveau France Kasangulu amoni pe kasu internat na Kasangulu moi j'ai ratindie nambanda kan internat mon star le roi Fally Poupa atanga nambanda ka pour l'info pour biso dans la information source
Abonnez-vous dans notre site Congo Winner Télévision. Donc etoza a mutu mutaza ndenge dikarabana ye ezana mutu te akolinga kena makasi koleka Fally Ipupa eza mutu te alinga kena makasi koleka Nikimenga Barcelone azala te eza pe na papa moko te kena olinga makasi koleka Fally Ipupa azala te eza na mama moko te kena olinga makasi koleka Nikimenga azala te quel que soit ba famille zina ba problème nango quand on trouve dans ndenge dikabana na ye Fally Ipupa sombela kena ba montre 38 000 euros montre 38 000 euros chose allez moi on était nga sala ngote na ngambu mususu so dozongo pe na vrai voler que art wana président Fally Ipupa salaki vis-à-vis à moi na ye bon moi nazara mwana mwana za mwana po président Ferregola ayebisa pape mboma bi davina ndenga za bongo batu misu bazande ko tinda ye aya na media mais lelo to bebisa image ya mwana poza mwana muke bolobi so akoli na nzela yesu gilendeni classe yango ezo banda ya ka sokolo kama mbara rentrée scolaire pananga donc azaka mwana to limbisa to beta mabe na yete président Kofi Olomide quartier était India wapona mamba sindi Didi Stone a salé na vidéo mais qu'on fait le bimuta répondre Didi Stone était c'est mon sang qu'on fait beta tout le wana makila na ye mon papa ndenga zalaka tantôt président Fally Ipupa zaki na maîtrise te ya loba o singa ka loba wana to ko na nzemba droit chemin mona senga bomengo akei na ya sala mambu na ye mais place agenda ke simba ete zonga toujours bora papa na ye ba papa basaki nini bayambaki président Fally Ipupa kena aza mwana na yo oyo benga ndo ya mama santo kena nanga santo ndo ya mama santo na kokoka te wana ndo ya mama azamwana na yo ndo azamwana na yo mama na yo donc boma penza moto wana po mamba mike yango ekitara pe su ba grandeur ya batu tout autour pe ya président Fally Ipupa za ba batu misu boza wana na ba taché de presse na ye boko ka ko loba te kozonde ti mundora popo mo pasula na linga ko mingi sala boulot bien mais sozo sala émission na Fally ki professionnalisme bimisa ngote nebite briefing na bino bo sala ngondeni pour sentir bien que so yambi de plique aux autres dégager benda ki mu pasol aux autres dégager sombi robino mundi aux autres dégager mais soko yambi président Fally Ipupa papa mu pasula au dégager ka professionnalisme te pourquoi c'est la banana c'est on a baza banana yo quel que soit ngako longola komba ki na lipeka na mona na ngango gravité lo biso nde do mona grave soko longoli ba kombo ya bana wana na ba livre par semaine onion sona bomengo onion so tsa ba kombo na bango soko longoli wala ndie comme problème malgré maman bango ba giemo razo bunda pona bana ye mais papa pas zali kaka malgré maman na bango ba ki ke bana ye babo ko bana mo ba kufila tata wale za maloba basi bala ba maloba na bonga donc basi nyonso na mokili bazalaka mo jar maloba na bango ezalaka mo jar ceux qui muto abino oke bana nga no bokola bango la papa kufa il ko bateka yo kufi c'est que zo soin na bango bien te d'autre part na ki king na ki aigle na ki mobutu président Tanase wana famille na yo eza moko pe go lokilo be chèque na bité go lokilo be chèque mais ça pe moko go lokilo be chèque puisque ndako noso eza na kimia te nyonso kosala eza na kimia soki mokete do funda kunano eza na kimia après bimi libanda opesi biso otoza na ngoposa donc ndako fu eza na kimia ndako fu eza la pena dans les bons
Merci bandeko bozo partager biso émission. Merci na bandeko bozo tila biso ba commentaire na ma bene malamu biso to sara musala. Merci na madame Sarah Kabunji la Cléopâtre. Merci l'équipe technique nyonso ya Congo Winner Télévision. Merci na Montréal à Dida Lumumba. Yazalaki na sema ya caméra kino na machine. Merci na Bédit Diabanza. Merci pour l'équipe technique nyonso Congo Winner Télévision. Donc biso toza awa soki kamorolo bezali toroya toroloba. Puisque tu as une poste tout sur le moment banda la vie à santé est compliqué qui ont bomoni na zongi la kibino société mais le quoi nzote makasi et bomoni miliki na bino aye le sauce boulangerie à Maloba aya ko so la bino pembe donc y en a lingi bino mingi abonnez-vous sur notre site si vous serez pas déçus ici c'est l'information kandina lobaka place bomoni mo nungu komé la biso place bomoni c'est pelisi binoté beaucoup mais la biso meilleur au fingate bon ata au fingapo biso déjà to sambwa kale biso ba youtubeur déjà to sambwa kale ata to lobi bien kuna bomo no kama bien ata to ima bien kuna bomo no ka bien donc toza rande pona musala merci na bondonance pour pesa biso confiance pe fidélité to lingi bino mingi wana to pesi mbote mingi na prudence ça super prêtre un grand merci à El Gradino Yula Seigneur le boss El Gradino Yula Seigneur le boss Laura Bijimine j'étais sali un grand merci aussi à boss Gloire Mafwana boss Gloire Mafwana to pesi mbote mingi na Dao Soki Bilamba donc espace Ibofone merci pour les soutiens mon frère donc na lingio mingi to pesi merci mingi na président Raïs Babi bandeko nyonso bolingaka président Raïs Makengo forfait tokutana le 17 juin oyo le 7 juin oyo tokutana na commune ya Kimbateke président Raïs Makengo azana production kuna de 15h jusqu'à X temps. Alors, le 30 juin, président Raïs Makengo a robéta na espace Moroboué na ambassade na Sainte-Thérèse na commune ya Njili azana production wana ba onyo sobolinga raye donc on a chanteur na biso to ya wana to soutenir c'est Congo Kinshasa qui gagne toujours. Donc merci bande on se bolandi biso de début jusqu'à la fin et ka ngai ba bino to ko susa mutu par rapport à mamboezo le kana musique ya mboka na biso to analyser sur Ferregola to analyser sur Fali et Poupa to analyser aussi sur Roga c'est Didier Lacoste donc to lingi bino mingi ceux qui sumasi azongi ngana bino azongi te ngana bino to okuta na mikolo ezoya protégez-vous bien on est ensemble merci. Papa, Simba Siko, Yamana Moutoumefouana, Yamana Moutoumefouana. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.